Non, comme la tata, non, comme la moine, non, comme la tata, ils m'ont tout. Donc, au côté maintenant, dans la troisième partie, il y a lecture la biso. Ce qu'on appelle le texte de base. Il y a réflexion la biso, il y a mokolo malelo. Donc, koluka réflexion la biso mokolo lelo, na acte des apôtres. Et kozala na 20, chapitre 20, versets 29 à 30. Donc, sauter, donc il y a 32. Acte des apôtres, chapitre 20, donc il y a verset 29 à 30. Donc, sauter, donc il y a 32. Donc, ko lukalisusu na baloma, l'épître de Paul aux Romains. Chapitre 8, verset 16 et verset 14, tina 16. Romains, chapitre 8, verset 14 à 16, to sauter. To na 26 et 28, mais ngala rotanga kaka 26. Aucun de 28. Na comment la tata mon appelle mon sang tout etangeli ezali boye to bandi na acte des apôtres 20 29 et 30 et lobi na biso boye ngai na yebiete na sima na kolongwa na ngai bankoyi ya yauli bakokota kati na bino pe bakotika etonga te kati na bino penja pe mibali bakotelema kolakisa mateyo na ya kokosa ete babenda bayekoli sima na bango. Tokena 32. Sasa ipi nakotika bino na maboko na nkolo pe na liloba na ngolu na ye akoki kotonga bino pe kopesa bino libula kati na babulami na ye nyonso. Tokena Romain donc, dans Romains 8, versets 14 à 16. Ba oyo nyonso bakambami na molimo na nzambe bajali bana na nzambe. Boyambi molimo na boombo te. Boyambi molimo na boombo te ete bojonga na makambo na somo kasi boyambi molimo oyo epesi lokumu na bana na yango mpe tokopelelaka ete aba tata molimo yango eko sangana na milimo na bino kotalisa ete tojali bana na nzambe. Tokena 26. Bongo pe molimo akosungaka bino kati na bolembu na bino. Mpo ete toyebi ete kobondela na mitindo mokoki nde kati na mikima na biso miyokani te molimo ye moko akobondelaka mpona biso. Na kombo ya tata mwana pele mon santo tobondela wabiso likolo wabiso ase tata mwana petatele mon santo
Nzambe, ozali nzambe na bonzambe na yo. Et c'est plus yo, opesa biso tango. Tokutana nesikoyo. Ngomba ya bule, epa ya bamataka. Pona kozoma yele, pona kolendisa kondima, pona kotonga. Po biso, tolikia kepa ya motote. Tolikia kepa na yo, pe tosalaka nakamwa mike oyo kabelaka biso. Soki tomatia walelo, tokokanisa eloko moko. Ebandeli ya retraite spirituelle. Ezalaki ndambu ya bato. Isiplesaki yo omema bango pembeni. Po ete olakisa bango monene na yo. Na sima biso nyonso tolandaki. Ebongwanaki école. Ebongwanaki cadre. Pona nini, pona kobongisa ba oyo, basengeli kosunga yo na kotonga na mokili eloko esalemi nainu te. Kasi yo ponaki nanu bilenge. Oyebaki tina. Yangwana tomati awa. Toko solola, toko loba likamo na yo. Mayele ezala ya yo. Monoko ezala yanga. Soko tikeli ngai kaka. Oyo na koloba. Bako yoka ekoleka na yango. Mais soki mato ya molimo eyoki ekomemaka mbongwana. Na yango tosingi ozala na biso ni bandeli kino suka ya masolo na biso oyo tokosala na nkombo na yo pona lokumu na yo nyonso tosingi na nkombo na tata mwana pe tata elimo mosantu. Amen. Ba mama na batata. Bon, excusez-moi, nakozala pas moraliste. Nakozala plus historique et pédagogique. Pour le 17, ezali mokolo yo retraite bandaki. Et bandaki na banani na ba jeune. Certes oui. Pourquoi bandaki na ba jeune? Nzambe ayebaki tina. Ayebaki tina ke mikolo koya lingomba na ye lingombo yo. Ekozala na dominance à ba jeune à 100%. Ces jeunes basengeli bazala autrement instruits, autrement orientés. Yangwano moni que nakokine ba morale te. Morale, certes, et kokozala. Kasi, il faut toyeba. Retraite spirituelle, c'est quoi? Koreki, c'est quoi encore? Parce que zali, journée, il y a retraite spirituelle, et il y a chorale des enfants kimbongistes. Mais, mikana nanga yambo, psaume 112, verset 1 à 3. Ezali kosanjola. Nakotikala molahi kunate. Parce que biso toujours aussi na ba psaume na biso beaucoup plus convaincant. Dans le moni papa na langage na communication lobi na biso, nous sommes de croyants. Virement. Virement. À virer biso. Parce que le kimongisme aussi est ali évangile. C'est une bonne nouvelle. Ba témoin yo basaki na Simon Kimbangu, ba lobaki, ba salaki boye, ba témoignaki sur la grandeur na ye, monene na ye. Tozu pour des réformations, pour des raisons purement
chrétien, tokena nous na nzembo wana ba David. Esengo ezali na moto oyo akobangaka Yahweh. Ya louange. Esengo ezali na moto akobangaka Yahweh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire esengo na moto yo amikomisa moombo ya mibeko. C'est tout simplement ça. Parce que Dieu a une identité mibale. Loi et principe. C'est tout. Ce côté le boko qu'on a biso, basaki na mibeko. Ce qu'on lingi ko bala, moi si a famille tel, bakolo na bango kuna bazali boye. Ce sont des principes. Ce côté lipé na kata Deutéronome. OK, pas il y a les 5 livres, il y a Moïse au bapengi ba Pentateuque. On ne parle que de loi, loi entre yo nanzambe, loi entre bino bato, bibeko. Donc, raison d'être. Y a besoin d'abisso ezali, d'abord tozala heureux pour tozala nzambe nabiso. Parce que nous l'avons identifié. Ceux qui ont identifié nzambe na yo te, tu es un vagabond. Même en Israël, tango Moïse akei na ngomba azui mibeko. OK, c'est bon. Tango akitia lobi na utie pa ya nzambe. Nzambe nini wana? Il faut l'identifier. Et c'est moi ça pour la biso. Pambate boyo bazalaka na nzambe bakufaka nzala te, bazalaka ba pauvreté, bazalaka na nyonso. Psaume alobi yango. Parce que bana wana bazali na kati na nzela wana bakozala na makoki. Mais attention, Dieu a toujours pas préalable pour appeler son makoki. Dieu c'est un être discipliné. Sans lobi na yon na ko pese lokobo na 15 heures, na 15 heures au pesa. Donc na moniti na ko élargir la réflexion na la quantité tout simplement et sengo na biso oyo tozali na Yahweh. Tosepelaka na mibeko ya Yahweh. Matin, midi, soir, dans l'église Kimbangis, on ne lit que les lois. On ne lit que les lois. Pour la nuit, les êtres ordonnés. Ce n'est pas l'uniforme qui nous ordonne. Ce n'est pas l'uniforme. Ce n'est pas l'uniforme. C'est un état d'esprit. Le kimbangisme est ça. Parce que les autres, quand il a 21e siècle, le 21e siècle, bazako secoué. Pourquoi? Bako tamiser. Maintenant, Kolo et Loko aligno récupérer Loko naye. Mais le principe est que biso tozala ne sengo na Nzambe na Yahweh. Tozala sengo ko salela ye. Kozala sengo ko sale ya Nzambe ezali to memeli mbongo pesiye pasomba ba brique, pasomba bo te. Ozali komi bonza. Na kati na pasi na yo okomona ngo eza likambo ya mbeba te okomona ngo eza lokola qualité moko eza epai na yo po ite o s'élever spirituellement okola na molimo. Ba conséquence ya kokola na molimo ya kasima. Toleki wana. Tokena banzembo et tokena mibeko. Mibeko aussi namonaka à force comme mesana ya kotanga mibeko to respectaka mibeko te comme mesana ezelo mabe mais awa na kikozwa mibeko na Deutéronome pona dini quand on répète
soki bazongeseli yo likambo so bazongeli likambo pona yo oyo azongeli likambo na alingi yo bika. Quand on te répète, on tire l'attention. Parce que dans l'exode toza mibeko, là-bas en Israël, basaki mouvement ya kobima. Na rombo bakende na mbokelaka. Mais na Deutéronome, Nzambe azongeli mibeko. Pendant qu'on a sa confiance na ye pas ya moto. Parce que les enfants d'Israël bazaki liboto yo Nzamba ponaki. Catégorie yo biso zalango. Si qui mbangi se doute que tozali liboto Nzamba poni poto koka ko bongisa mokili. Si doute de ça, autant de ne pas mettre le vert et blanc. Tu es un hypocrite. Parce que musala na biso zanini ezali te poto sunga to salisa. Biso tant tozali na papa diange na zoloba biso bino nde boko sunga bande kona bino wana. Bozali les sacrifiés. Mibeko bosalela. Boko salela pona bino te. Boko salela pona bato na nyoso. Mikole koya boko monango. Mikole koya to mona kiango. Wana na okota na iteni ya misato ya réflexion nanga. Donc na ko umela pete na mibeko. Mais na ko kita menana ba précepte. Précepte oyebi mibeko ezalo ko la croix. Soko tangi les 4 ou les 6 premiers mibeko, les 10 commandements, ça traite relation yanga moto na Nzambe. Lisez bien les 10 commandements. Les 6 premiers, okomona ke ko tia yo relation na Nzambe. Oyetikali le 4 ou les 5 derniers, relation na biso. Mibeko c'est la croix. Papa Yobakisa, le précepte. Est-ce que pour tous la relation dans Nzambe? Ton anani. Parce que biso toza na Nzambe, on négocie na Nzambe. Ton négociaka na Nzambe. On négocie na ye lobi na yoki. Okepe et salami. Mais papa a ça complètement déçu. Relation na biso. Biso na biso relation za mabe. Relation mabe. À côté de précepte. Tout ça l'état. Ko kangela moninga kanda tango molaite. Ko sala boyete. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Pambra boké le problème. Combien pas papa? Papa le yo non ko bo tata moi si bo camarade du balou. Bo yo kala tata boki lo solo là. Papa le fait. Boki ndeko solo là. Ça veut dire quoi? Les relations entre nous, il faut entretenir en pour être tokoka éligible toponama pona ko salela ye. Naleki na koti maintenant mon kanda texte de base. Ba maman na batata. Texte de base nanga na kaboli yango na biteni mibale. Sur le thématique totem nanga la retraite spirituelle 54 ans après. La réalité d'un devoir de conscience et de mémoire. Dans le but, la réalité d'un devoir de conscience et de mémoire. Retraite tokota kala. Ba mususu so de tuni bato bakota retraite bazalika kakotanga. Mais la retraite est là. Mais tout ça, je veux aider à la fois. Ben, vous dit, la Corée qui, les enfants,
la chorale des enfants qui m'enguissent, et d'autre part, l'église comme institution. Kabole en deux parties. Partie à Liboso dans une retraite comme institution. Et loko bâti pour na kosala nini. Européen ndimbola na o. Deuxième partie na ke na koreki. Chorale des enfants qui m'enguissent. C'est quoi? 54 ans après. 54 ans après, la retraite spirituelle, c'est une institution. C'est une école où papa nous a appris les valeurs de la spiritualité. Première case. Deuxième, apprendre biso à découvrir la grandeur la bango. Poto kokakozala utile. Yakotonga mokili ya sika. Nalobi la retraite spirituelle, ezali institution, ezali lokola garage. Ezaki garage. Nzoto na biso motuka, tokokotisa na garage pour la vérification. Garage on est kosala nini? Ezali ko pongisa l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Molimo, na bon moto na biso, retraite à redressa ki ango, à sukola ki ango. Ezalaki na ba suyur, ezalaki na libabe, à sukoli ango. Mais conséquence na nini? Na ko sukola wana, papa azaki koluka. 1. To purifier. To se purifier. 2. To se transformer. 3. To se sanctifier. Sanctification, c'est quoi? Peut-être ça va mon français. Purification, c'est to côté la procédure moko o yesengeli ko longola biso botutu. C'est ça la retraite. To longola biso botutu. Tango Adam et Eve ba salaki lisumu. Tolobaka bakimaki. Bakendeki wapi? Bakimaki na zamba. Nani abengana ki bango? Nzambe bengana ki bango te. Jamais. D'ailleurs, sur la jeunesse, Nzamba lobi na regretté n'importe ni na salaki moto. Ezaki libabe. Ezaki libabe déjà. Yangona moto liboso comme aza moto mwindu. Alors le symbole de quoi? De la malédiction. Au moment où bateka kibiso, bakoteka biso le roi banyama. Tango tokimi, selon la Bible, au lieu que toke na makanisi ya bato, toke kokota na makanisi ya nyama. Au lieu que tozala na cerveau, te tokolisa ki b'instinct. Ndenge banyama basalaka. Yango moni le 6 avril, papa qui mangwa kosa sa maman qui a todo na mutu, malade à mutu. Il faut réformer mutu. Donc, la retraite spirituelle, ezali pour les sokolabiso et sanctifier biso. Moto mwindo se ikala moya monene papa nzamba salaki. Il faut honorer sainteté naie, sacralité naie. Il faut te honorer en haut. Nous sommes sacrés à l'image et à l'image de Tata Nzambe, Nzamba saluyo, mais Nzamba pesa ki nyoso na mutu. Et ceux qui botangi pe la Bible, c'est la Genèse, Nzambe amondisa ki mutu te, amondisa ki mabele likolo na mutu. Mutu nini mutu mwindu. Tozana devoir de honorer le roi. Transformer, comme modifier biso. Kolongola biso na makanisi ya bolema o ezaki epa na biso. Na sonda kisa moke. Je veux plus être pédagogique. Makasi moke. Remarquez pas moto mwindu. Moto mwindo asepelaka na likambo kitoko moninga na salité partout.
Même dans le groupe. So moninga ko sa eloko kitoko. On est que bo sunga ye, bo luka ko tombola ye, bino la ye par la kisana na alongba kuna. Alongba kuna. C'est pas l'attitude. Dans moto yo lingi asale la nzambe, alingi ko représenter figure ya nzambe. Yango ne nécessitaki boye ya papa Simon Kimba na kozwa loposo wana. Bao mingi ba yebi tango tokotaki ba inauguraki temple ya Matete. Papa salakini na saki 3 tours et tout ça avec le président Mobutu Simango. 3e tour le Mobutu le encore. Papa le bi faisons ça, c'est pour notre intérêt. Tango kokolaki histoire appelle ça kibiso nzamba le bi bokende kuna na omni muto okokola muto na za mpayate. Baye, ba fungoli porte, ba jelu batali, ba moni mutu te bazongi te, ba monaki mutu. Je vous le dis aujourd'hui, ba monaki mutu. Ba jelu bango nyoso kuna ba yibi loposo ye koki kokota wate, ezali liposo ya libabe. Ba monaki mutu. Puisque mutu la zayi mutu mwini. Kolo yisu ye moka kitia yo yamba ba yambani. Oui, bien été. Mais molimo ça. Boni kolo koboma mabiso boye. Ayo boma na loposo mwindo loposo. Ya libabe. Est-ce qu'aye pote toti kala na libabe te. Aye pote alongo la biso na libabe. Voilà la raison d'être et à retraite. Retraite c'est quoi encore? Retraite, c'est un investissement en tant qu'humain. À quoi investir dans un bateau à partir à mon tout. Qu'on peut se biso mateyo, ou qu'on longo la biso, bah réflexe à bunyama. Et comme ça biso, bah réflexe y a bateau. C'est un investissement. Investissement, on a, et ils allaient aussi, dans ma recommandation, misato. Investissement, on a que la retraite. Recommandation liboso, c'est la reconnexion spirituelle. Na nzambe na moto. Et katanaki. Reconnexion. Deuxième, repersonnalisation. C'est-à-dire qu'aux zongi sabiso na bo koko na biso. Na bo moto na biso. Troisième, c'est le réappropriation. Tant qu'on s'approprie, capacité d'intelligence possible pour tout ça, le développement à temps réel. Mindele n'invente plus rien. Bah, qu'on travaille sur ce qu'on va voir qui déjà. Mon importance à la retraite spirituelle. Alors, tant que tu retraite, je vous presse. Anani. Na yorozonga la texte esima. Tango toke retraite. Soki tosisi retraite, tokoye pa ya papa kosala nini? Akoloba, ba maman, bokitisa bilamba na bino na mutu, tata botalanga. Akopesa matei. Na sima matei alobi akopesa elembo. Elembo la papa tangi na pesaki ya retraite. Ezali différent na bilembo nyonso tozwaka soki tokokuta ya papa. Elembo ezali yo okomi yanga. Yo okomi yanga. Yo okomi yanga. Po tozalaki ya yete. Yango wana na principe. Est-ce que bilembo ngo to gardant? Papa Mbanzaleki, papa Siwo Kima Okianga Diaye, a retiré bilembo te. Mais pourquoi? Papa Benaban maman. Essayons de réfléchir. Tout ça, ça va papa. Papa Diaman, yo okomi yanga. Donc, à checker yo. Permettez-moi l'expression. À checker yo. Pose la yaye. Pose la léni. Otongele mokili ya sika. Ezanga zuwa
ezanga muyibi, ezanga lokuta, ezanga biloko nyonso yo nzoto alingaka alakisa biso po biso tovolewa kaka en fonction ya makambo yo nzoto atindaka biso. Le 17 juillet, soki toke na histoire, ezalaki pe mokolo na bana ba jeune à l'époque ya bambuta liboso bakendeki kosenga na l'État po ete lingomba na biso yebana pe mabondeli na biso bakoka kolibéraliser yango. Ezalaki le 17 juillet 1957, basalaki sitting n'esplanade ya palais ya stade Tata Raphaël. Esplanade wana basalaki discours politique te. Bato mingi bazako spéculer sur la qualité d'enseignement ya bakimbangiste parce que bazabega kinto a dit est-ce que batanga ka Bible bokolo wana nde batata na biso basalaki une liturgie kimbangiste liboso batu nyonso batu ndoko nde batanga ka pe Bible biso kanaka batanga ka Bible te. Et le 17 juillet 1972, papa azuli kanisi. Azuli kanisi pour la yemo côté. Bonto akende ki komona retraite ezaki mamankako. Et pas ya kende na poto. Amoni ndenge ba sœur wana bakosala. Le mercredi baki na concentration. Donc bako vivre une mise en train spirituelle là-bas. Lui, c'est très intéressant. Tant que zongi ayo yebisa papa. Papa dit biso toko sala retraite mais ya biso ko sala spirituel. Soko tangi na Bible, on ne parle jamais du bout. Genèse et Apocalypse, on ne parle jamais de la retraite spirituelle. Exacté. On parle il y a bon maman qui kuna akeneki ko solo la na Yahweh, mais on ne fait jamais allusion à la retraite spirituelle. C'est une invention personnelle et propre de l'église kimbangiste. Propre. Bisonne to relaxa batu yango. Et banou basala ki premier groupe. Ba maman na batata. To li dongo dongo za sonité. Ces filles-là étaient des savantes. Tango ba bimi papa yemoko na bakomi na niveau mususu banoy. Sinon te na automate. Puis ça zaki la bato rodefa. Ni les temps qui prépare sa jeunesse. Mais c'est ça la Koriki. Il prépare sa jeunesse. La royaume extrapolant autant encore dans la Koriki. Donc, la retraite spirituelle est un cadre. C'est une école. C'est un endroit où Biso Bakimbangi, c'est ce qui toque. Nous nous mettons en contact avec Nzambe et en même temps, nous nous formons pour être utiles pour le développement. Si on n'est pas à la retraite, Salamaki, ce qui est sala wakuna, to sala kabilanga. Papa ne veut pas les fainéants. Ngambo toza. Et bana mingi, oyo basali les retraites spirituelles, une grande partie, bazaba agronome, bazaba éleveur, bazaba cultivateur. Les développements viennent de la terre. Au monde, ils le sont, papa Zaropé Sabiso. Ça vient de la terre. Valorisons les lots papa Eskaka récupérant Tolona Tobokola. Une récupération intelligente. Donc, retraite cadre, on a. Ils allaient le cadre préférentiel spirituel à papa. Préférentiel. Je me suis dit ces enfants arrivent
koyeba heure tolongwe na mokoto, heure nzela toleki, na ndenge tokomine lamba papa lataki. C'est ce jour-là, papa, bah comme il musika. Na bakou baza ko monter papa, le papa attention, bah tout bobo ko proposer boyer. Mais ce sont les jeunes aujourd'hui. Bah comme ils disent chorale des enfants qui m'a, mais c'est un laboratoire. C'est un laboratoire spirituel. Qu'on se réjouit seulement na combo, mais il faut tout ça là na makambo et qu'on mema, qu'on sali sa papa. Aujourd'hui, ma maman, ma tata, papa lobby, na ko sala na banane. Ça ce n'est pas normal. Papa lobby na ko sala na banane. Enfin, ngana kena qui retraite pourquoi? Yo kena retraite pourquoi? Yo kena retraite pourquoi? Pourquoi on est si stérile? Parce que ça va, déjà coup de gant, ça va. Mais pourquoi on est stérile? Pourquoi tous les combats, botate, tous les combats? Papa, combien talibo? Oh, n'a pas sala na banane, baninga langa. Réfléchissons profondément. Nalekina koreki. Koreki, c'est quoi? Koyemba, c'est bon. C'est le komonga kitoko. Mais ça ne suffit pas. Koreki est un cadre. Oui, cadre koreki est un cadre moko yako luka mise à niveau permanente. Il y a jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir. La jeunesse est le présent d'aujourd'hui et maintenant. Il ne faut pas inscrire la jeunesse à Papa Diangue en termes d'avenir. Non. Papa Mona qui a un négolaté. Alors, ce qui est l'eau, n'a formé binoté. N'a rendu bino conscienté. Lobby Borosa Banane. Osaba Koulouna. Nous le vivons aujourd'hui. Toro Monango. Bah maman, Koreki c'est un cadre. Cadre wana, il y a mise à niveau spirituel. De façon permanente à la jeune, cadre wana pe elingi eloko moko. La mise en commun des efforts. Mise en commun botier, bosangisi, mayele, bosangisi makanisi. Le groupe monsieur c'est ça qui a le problème hautement spirituel, moi, n'a pas parlé de pam. Ben, on a beaucoup de kosala beko pendant une semaine, bon, il y a un résultat. Spirituellement, papa est capable de résoudre le problème, voilà. Hein? Papa n'est pas incapable. Mais papa Zali n'a besoin de sungi. Spirituellement, papa n'est pas incapable. Il a tout. Mais le bibasungi. A kokene na australité. Papa kokene na australité. A kokipe okene. D'autre part. Mais ce que le bi, maman Ariette. Yo yaka, na otino en Australie. Ce que comme en Australie, na yebini na ngosala. Donc, illustration la plus parfaite, binonyo suboko yeba. Illustration nini. Jour moko, papa Mponda, personnel. Papa Ponier, alors Jean-Paul Deko comme na Angola kuna la Banza Congo. Bino na ex muto na boyo tanga kombo na ye, il n'est pas le nôtre. Bokini kuna. Ah, papa lobi, nya lobi bob. Avion ya pas et quoi ya na tarmac te avant Bino. Bino il faut aussi la kuna. Tant on va képer, va respecter, tant on va zongi papa lobi, félicitations. J'ai agi quelque part en vous utilisant. Yangona loba kana Bino bosala toujours en ordre utile na molimo. Moni pe sans sababeko. Beko, ce sont des bras séculiers, il y a un retrait spirituel.
pour nous maintenir à niveau moko spirituel, oyo papa ko se sentir que nazana ba beki nanga, soki likambo ezali ba koki ko intervenir. La corriger c'est quoi aussi? La corriger au-delà du cadre, la corriger aussi c'est ezali lokola modèle, il y a jeunesse née de la sémence de Dieu. Réflexion, née de la sémence de Dieu. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Tozalil Bechamba de la cherté. Notre promesse est celle de servir Papa Simon Kimbangu Kiangan. D'ailleurs, quand on sélectionné Banabasi, ezalaki kala moment moko boya na beko ba mosusu bayete mais bona bayaki papa lobi bango wana nde na poni alobi nzamba poni te alobi bango wana nde ndenga na poni yope et pas yoza korekia yebi ke nzambe nda poni yo kotala yete kotala kunate nzambe nda poni yo. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tozali né de la sémence divine, né de la retraite, et bisogno tozali retraite, tobotami asika. Pona nini, pona komema, nzambe. Yangolo moni natangi, na ba romain. Paul alobaki, on a vu que Paul, na ba lettre, ils ont ba lettre pastorale, ils ont ba lettre yako, encourager batu bokeba likambo puis si yemoko Paul pesa ki motuka kolo yiso tango abongwani akomi les grands enseignants tiango lo mona ki ba tata la biso kala wa tango ba bazalaki na bomoi li bakufi baza benga papa dialunga na Paul comment papa dialunga na te. C'est parce qu'à comment qui va l'être à liboso pour la pona que tamboli ya lingomba. Et puis à kokani na Paul à orienter biso. Dieu aux alliés sémence divine. Né dans une jeunesse où Kolo Tata Nzambe azalaki ko sepela na ba jeune te revenu la makata le 4 août. Pourquoi papa doutaki? Papa doutaki la jeunesse ekota kaka makamwa mabe. Mutali boso ya ko boma de konaye pote makila mokili emela makila ya moto mutali boso kaya c'était un jeune abominani abel de konaye. Qui n'est pas l'autre, qui n'est pas l'autre, ce qui est pas toujours comme on a qu'un Zambé a utilisé ba gêne dans nzele à ma baie. Mais papa le bien, na sali retraite spirituelle et na tindi binobo zala na chorale, c'est-à-dire na regroupement wana pour être bombesana na ma bête. Pour nous maintenir constance na biso na molimo albi ba maman bino beko na bino na matete batata na bukama et chaque mardi papa ko sala séance idéologique pour nous relaxer biso monene na ba. Mais c'est ce que papa Simon Kimbangu fait le mardi. Il n'a rien inventé. Azad dans la continuité. Il y a une politique. Il y a qu'à réveiller conscience na biso de manière que biso nyonso tokozala bato yandani tozala bato yo baponambi pona kotombola nzambe mosala ya nzambe pe koluka ndenge nini ko accompagner mokili na kati ya développement. C'est vrai biso tozali ko jouer rôle wana. Est-ce que nous en sommes conscients?
problème est que pour tout ça, voilà. Est-ce qu'on est conscient? Si on n'est pas conscient, 54 ans après, prends conscience. Olvinga, le roi papa le dit, ah, papa ko bimate ndengede, papa ko bimate ndengede. Ah, mais non, moussala yo lingo sala yabando salango. La vie d'un chef spirituel dans l'église, c'est le sacrifice. Ce qui a monné et l'équipe papa denga la samame aponi banabasi, aponi ba maman, boki no kota na no beko. Boki no bosale langa likambo. Aponi kuna boki no kota na no beko, bosale langa likambo. Mais il avait tout. Le bibino, il faut accompagner gars parce que Nzambe a poni bino pobo zalananga et longo. Yango na Roma na kozwa oya kotambola na molimo ya Nzambe za mwana na Nzambe. Soko tambola na molimo na Nzambe te, oza mwana na Nzambe te. Mais alors olingi o gagner nini? Na ndenge ba uniforme ko lata matin midi soir. Na ndenge ko mata ba sacrifice ko futa billet okoyawa. Na ndenge ye kaka, tu gagnes quoi quand ozali kotambola na molimo te eza mbela. Mbela. Pamba te lelo to komi na moment oyo papa Simon Kimbangu asengeli kosala misala na ye. Je vais chuter par là. Papa Simon Kimbangu kiangani azana 5 choses à exiger biso. Na mené d'études, na observé, je dégage les 5 choses. Et là, quand liboso, bolingo. Yami balé, bongisa. Yami sato bongwana. Yami batela. Yami tanu bondelaka. Les 5 choses-là, observez la vie à papa. Tu trouves ça? Atia que l'embote, est-ce que l'embote nous a la retraite au bataillon? Asala kabote, oui, à pension, bah jeune bah comme il a poste ming. Ok, est-ce que bon au bongisa? Non, bah vieux bah ça qui m'a dit, oui, mais est-ce que nous, t'as au bongisa? T'as zapté là, pendant qu'on constate, nous n'avons pas l'émission de constater. Nous avons la mission d'agir et améliorer. Tu agir, peut te bon ici. Ne quoi coca qui était, oui. Ne quoi coca tonga était. Yo améliorer. Atika qui me béalé. Tiens, misat. Atika misat. Tiens, mine. Atika qui le roté. Créé. Nous avons kozala très heureux. Il y a qu'au compter parmi bananaï. Conclusion nangai. Comme dans le baki que Zali devoir, il y a mémoire, il y a conscience. Il y a conscience. Na sengeli, kochité en disant tout simplement, koreki banvuiti. C'est un groupe personnellement créé par papa pour appuyer. Mais un groupe constitué des jeunes. Donc, tozali ba jeunes to botami na ndenga sika po ete to koka ko soutenir ko salisa pamba na nzela ya molimo. Pe na nzela bozoto, les savants sont là. Mais le déclic, voilà, à qu'engager en côté pambaté, te trahir. Il faut que tout se ressaisisse. N'attends on a comme on a que mon tosako fandanaye, ah, papa mayona, ah, yondo zakaboy. Ah bon? Puis c'est ma sali déclic et pas inayo. Mais papa est en difficulté. Alors ça la déclic, tu rejoins ma bomba. Soit sali ka déclic, voilà. Tu rejoins ma bomba. Parce que tozali éloigné dans le principe naye, to sengeli tozala
pembeni na ye po ete tokoka kokolisa mayele na biso moto na biso po oyo azalaka pembeni ya Yawe balongaka ye te. Oyo etumbu oyo Yawe akotaka balongaka ye te. Oyo atambolaka selo mibeko ya Yawe bakokaka ye te. Ezala na famille, ezala na groupe, ezala na mokili, na koma tata mwana appelle mon santo. Amen. Tobondela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nzembo. Mundomba zamevanza buyilombanga kwange yese mude toi mundomba zamevanza buyilombanga kwange yese nzambyame dedikisazo mundomba zamevanza mwela medotanina nzambyame vuvikao mundomba zamevanza builombanga kwange yese nzambyame dedikisazo mundomba zamevanza mwela medotanina nzambyame vuvikao nzambyame kuntsisiko buyilombanga kwange yese mwela medotanina tala satana unzungidi sambukya medo tambula nzambyame kuntsisiko buyilombanga kwange yese mwela medotanina tala satana unzungidi sambukya medo tambula nzambyame kuntsisiko buyilombanga kwange yese mwela medotanina tala satana unzungidi sambukya medo